Vlog mbote vlog na biso mosusu yango toye na nzombo ya moto moko na épinard ka ya mokie mwa bouillon ya nzombo na épinard. Nzombo nanga avandi ko na mai na susu yango na mai ya moto na sokolongo très bien. Omoni wana eza na kati ya mai ya moto na sopa mai wana nazokalinga sauce nanga tomate ya mbuma, oignon, poivron jaune, poivron vert na ail. Rien que ça, bablo belé te, épices ou tu nga ta épices vraiment belé te. Yangwana sauce nange beli o épinard nanga na tokisaki yango pe de côté na sopi mai nango épinard bomoni eza kaka oyo kana tia eza nango belé te ka mokie wana na sepela na épinard kaka mokie. Et coloré moi décoré moi nini et ça la moi sauce nanga moi bien nga ekutia ngo pe belé te na épinard ka mokie yango na sangisa épinard nanga na sauce nangai yango wana na sangisi na juma mai mokie na tie na kati pour sauce nanga esebelaki épinard nanga pe selembaki na otaka ka mbisi ebungo na tika ngo etuka après na kokitisa ngo mbisi nanga na kataki yango minene tellement pe ezaki mwa ebele na kataki yango minene na besoin za ba morceau minene otoki otomboli pe na morceau tie na sani moto atie na sani akozwa morceau wana ebele donc na tia yango moi na sangisi yango na tie mwa mai na tika yango sikoyo etuka na tiaki mwa kibi nanga crevette na bwaki mokobwaka mwa pilipili nanga moko ya vert na kati na tika yango sikoyo etuka après na kokitisa yango yango wana moni ke ezotoka na moni ke c'est bon loko ezaki nango mbisi ya moto moko ezaka makasi te etokaka mokie sauce esangana après na kokitisa mwa vite fait na tie mwa pilipili ya vert na kati yango wana yango moni soupe nanga déjà en tout cas c'est trop bon moi bio moi boye mutali boye ça va yango yo lelo tozolia mbisi ya moto moko na épinard yango wana natiki yango so etoka mwa moke après nakitisa nango namoni ke c'est bon ebeli épinard ezaki nango ebele te épinard ezaki ka moke. Aimer, liker, partager, pas des emojis yango na otango na sani biloko nanga ebeli yango yo. Bon appétit, merci.